TV, mama wa taifa Jika TV. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Bato ba opéra ki bango zangi mbongo ya kobima futeli bango ba mama ba botaki déjà bana kuto maki minu na kati hôpital a futeli bango donc et pesa que c'est la première fois ta sala ngote en tout cas faut que soutenir rien et loko na zo sala wana misobela déjà bien na yo $1 ya pamba ukota na concert na bokabola mawana inozbi. Ça dépend, il y a RO Brolanda, émission de Bisso rendez-vous dans la griffe présentée par moi-même Rachel Mandé. La Pestimbo de la griffe Union, c'est un monde entier. La griffe au Bazalaka toujours actif et à chaque fois, à chaque moment là, tous les éléments de Bisso, bazo partager, bazo liker. Merci aussi na étoile na Bisso, Jika TV News, ancien na nouveau, au Bazala, banana Bisso Kala, bazo conjoint toujours na Bisso. Merci pour la fidélité na Bino et boza vraiment nombreux ba griffe. So na bani na bila bana kotanga moko na moko pour na remercier, pour na liker na Bino, ba commentaire na Bino, na kokate, je vous dis seulement merci d'avoir griffe. Il y a Belgique, France, États-Unis et Kinshasa, boza vraiment ébélé. Le naza na molobe l'injury to comme capé ko sula mom ke pour na ba actualité na biso bino moko boye déjà qui na minute sur YouTube, ba Facebook, ba Instagram ya ezako inda inonce na inonce. Et voilà le naza na molobe l'injury to ko solo la mom ke pour na akema ya jeune leader oyo akoya ki na mboka ya bapaya et Kenya ba bino moko ya bomona ki ne ba yamba ki kuna et ba interview zalaki et ba question ébélé zalaki voilà avec molobe l'injury to ko solo avant Molombe jour na Pestimbo na Fabrice Mandé Wazaki derrière la caméra et pourquoi pas JK de la presse pour la conférence opportunité comme toujours na pesa biso et Fabrice Mandé Soza la ngaj moko ko tsela na invité na ngai ya mkolalo aki j'ai déjà bonjour et bienvenue Molombe Linjouri. Ouais, bonjour Rachel Mandé, bonjour na Bagrif Nyos, bon dimanche na mokonzi na ngai mon boss Inosbi Tigre le ballon de la musique africaine leader moko mapango ebele mituke ebele mwana kitoko mwasi kitoko ba concert ebele ba rebelle ba voyage rebelle mbote na big manager Prince Balume le cerveau moteur nzamba ba contrat HB nzamba ba clip Dizo aussi de la musique africaine sans oublier Toto Chimo est l'encadreur de tous les griffes du monde où il y a sali 90% ba comme ba griffe mais 10% ba tikali ba potentiel ba joueur la personne en beauté Junior Birero en beauté na yo ndeko nanga je donné airbag masananga ya tongo na personne en beauté belé Elenginos, artiste la plus en beauté, un bon dimanche. Voilà pour le Belinjuri. Basangweza ndengeni. Basangweza pepele, il se comporte très bien. Makamnyo c'est qui kitoko. Kitoko, l'artiste le plus sollicité de l'année. L'invitation pesée belé. Les lois en Kenya, au Bayambaki très bien. Local la légende. Pesa kinga esengo kumuna ndenge bayambaki na mboga ya Kenya bongo rien à dire. Est-ce que vous attendez qu'il na akema wana ya artiste na biso ya Kenya ndenge abengisa ki non subi vous attendez qu'il na eloko wana ki pet ko bengisa pa non sinon ça ko kota na mboga bapaya ba mo interview ezala qu'est-ce que bino ba griffe banda ko s'attendre nango. Oh mais Inosbi c'est déjà méga star. Akena ka partout ba inviter partout. Kenya ba inviter ba Europe, les États-Unis ba inviter donc eza nango première fois te eza déjà makambo salamaka ba bengi sa pe na ba star pe ya minene neti star wana bati donc artiste moko ya mukete artiste ya munene
a déjà fait 3 millions d'abonnés dans Instagram, même KTT. Voilà. Donc, ils ont une première fois, ils ont déjà une autre message. Il y a star. On appelle ça déjà différence entre musicien et star. Il y a star mondial. Toute l'Afrique bat la gagne, le monde mouvement bat la gagne. Ce qui est venu mes alliés, bakota le Congo, projecteur et quoi directement et pas naïe. Donc, ils ont et là, comment est-ce que là, on a préparé Bisokuna? Non, il y a featuring au Salama entre artistes wana bati na leader na biso Inosbi ezanzembo na ye abengisi mokonzi ya mboka Inosbi po babeta na ye basala clip de bino bovandaka kimia bomonaka makambo ya bien ekoya. C'est la première fois artiste Nabiso a bien ça artiste RDC pour qu'il va me camper au sala moi fit to et a bien ça déjà ba artiste mso ba beta déjà na ba on featuring ya na RDC. Si je ne me trompe pas, Inosbi a premier artiste ba beta ou ya bengisi na na bengisa so artiste selon mes informations. Et un artiste mo ba bengisa na nté de à part Inosbi. Donc ils a featuring ne ya liboso pour na artiste congolais. Ce qu'on peut na affiche aux tambola et entre na Jushi. Bon, ils ont featuring Moussous. Quand on a eu artistes les plus sollicités de l'année, après avoir Koyemba, Nzembo Moko, ils nous ont invité qui Zoshu, où ils ont bongo kiss, où ils ont na février, bah mourir tout, il y a la bonne musique, bah mourir nyonso le 14 février, ouais, bah c'est là qui m'a cassé parce que les gens bah mourir, bah yamba qui en très bien. Et puis son monsieur c'est à Kobima Zoshu tant mon arabie son abetina na les grands tigres d'Afrique donc et copé sa makambu a contacté leader à l'obino na sepeli nango makasi tinda ba plan comme ça to lamba déjà ba plan ya ki leader ndenge za na cuisine bazo lamba déjà donc bino bozala déjà prêt et loko penza ya makasi ezoya eza son moko ya kitoko ponga déjà en tant que molobela tongo et bango balalaki 3h du matin ngazaki déjà griffe déjà la yoki tana yoki na bino eza bombe mususu leader abongisira batu oyo Zoshu ye moko bengi leader et ezala penza somo ezala somo bobonga ba penza bien tango yoka kiango ndenge nini donc ezala somo tango ka kiso wana pour que eza kitoko makasi donc so wana bozela yango na maboko ofungama ekoya en tout cas ba featuring ezebele penza ne oyo ezebele on a joué parce que tu sais quelqu'un a une scène pour que tu aies en juin. Bah projet à juin oyo déjà bino moko da oboyebi ba préparation déjà ba concert na juin ndenge za boye tozana ba prestation belé na juin toko beta entre ba 4 concerts na juin kaka na juin kana juin parce que les 3 juin tozana Koko Diambo na wana tokozala na les grands Youssoufa tokobeta na ye ensemble les showcase kozala na Koko Diambo do bobongama très bien eza boîte de nuit ya showcase na boîte de nuit voilà wana eza système ya ba champagne ba whisky penza ya makasi wana do ezala très bien. Après ce tolongo wana leader akozwa pepo kwa kende bongo Belgique au penza ko chauffer poto ekozala penza na rythme ya Afro Congo ona ko senga bana tu ya Angleterre, Allemagne, France donc atamboko ngana tangite soki yo miyebi déjà kende Belgique somba bien na yo parce que Tigre azoko ya juin yango tozokota Tigre azoko ya na mabele pour na ko chauffer poto aozala na festival couleur café festival wana eza festival ya munene et yambi ba star rebelle chaque pays a représenté star na ye neti biso RDC batali balobino celui qui représente valablement la RDC partout dans le monde c'est Inosbi yango wana ba pointer ye azokende bongo pour na kobeta et après tozana deux concerts mususu na Goma tokobeta le 30 juin wana kozala concert VIP
kozala concert VIP na kuna na Goma, et après concert au grand public na stade de Volcan na Goma. On a kosenga bana Goma tout, billetterie est déjà ouvert. Bokende somba déjà billet na yo. Réserver billet na yo parce que les jours J et kozala un peu mobulu makasi pour na ba billet pour ba billet là. Voilà, là, il faut profiter, somba déjà, somba de misombele déjà billet na yo. Garder na valise na yo. Comme ça embouchement. Comme ça makamoneti embouchement ndenge zalaki billet sili bato bakome lukaba billet. Donc awa somba déjà ba billet. Billetterie est déjà ouvert, misombele billet, garder na valise na yo. En attendant, tigre moko ko na mabeli et puis mukolo ko na ebike e kozala inda penza parce que wana mabeli mam. Voilà, fidèle abonné, je crois que bien moko boyo quand déjà ndenge mo lebeli njuri aza koloba et ba griffe nyonso ya Goma. Bo somba déjà ba bien na bino botala makambo te yikoleka na mbujima bino moko déjà bandaki komona en direct et ba o pe bazaki sur place wana ba monaki et ba msusu ba banako ke ko sesa kaka ba billet ba sesi ba photocopie pour que akota. O non sombi bien na ote kende ko somba billet kende ko somba et moko zamboka ye moko tika azo kita vraiment na mabien na bino. Voilà ba benjuna nazo mekampe ko comprendre mamu qui offert de comprendre et la signification du concert au Goma ya grand public et ça non et ça sur le base de quoi bon et ça sur base ya moni Goma bandi ko na biso ya Goma et ça ba subir un peu ba makambo belé parce que ils a côté moko guerre ezali makasi si la hadi et ça concert humanitaire bana oyo bazange sengo bakufela ba parents eza ba mama kufela papa eza papa pa kufela mama do makambo belé yangwana azokende pona kopesa bango un peu sourire kopesa bango ma sourire comme ça ba yo kapé moi esengo parce que chaque temps makelele ka ya minduki chaque temps makelele ya minduki yangwana leader atala le bino na kenempe to kabola mawa na concert oyo na betela bango bayoka pe sengo balo que ce don eza eloko moko ya encourager makasi eza eloko moko ya soutenir concert wana eza concert humanitaire eza concert humanitaire pour na kopesa ba déplacer des guerres ba déplacer des volcans tout batu baba donc ba famille belé o ekutani na makambu ya makasi donc o bazana pasi boya ebele bokabola mawa na inozbe okoya ko pesa bino esengo yangwana ache billet cherté parce que normalement organisation na esenga rapé moi quelque chose yangwana batalaki babi batira $1 kaka $1 au profiter bien na yo ouye na stade de Volcan parce que bien wana eko soutenir kaba eko soutenir kaka donc mongo ya billet tout eko kende kaka soutien na ba déplacer des guerres ba déplacer des volcans tout ba orphelin yo mo yebi inozwa songa déjà ba orphelin ça les lotés eza lelo te tomona na mbujima iti akendaki wanezaki nango concert makendaki apesi ba mbongo na ba orphelinat apesi ba biloko kolia akenda ba hôpitaux bato ba kangamaki na ba hôpitaux combien de mois combien d'années combien de jours afuteli bango bongo wana $1 na bino au lieu baya ko beta porte na muto bo pesa $1 to sali moi eloko wana pona ko faciliter mutu nyonso pona soutien ya ba déplacer de guerre ouye osombi bien na $1 na yo wana ezaneti ozo bénéficier komona les grands tigres sur le podium côté le concert en live et après $1 na ozo soutenir en même temps ba déplacer de guerre na ba ofele ba déplacement de guerre ba cause de la peine en concert ba cause de la parce que eza concert humanitaire de Rosoluba eza bango ne ba organiser eza normalement eza ya bango so to pesi chance na mututu aya pe ko contribuer pona ko
ko soutenir ba. Voilà, merci beaucoup. Bino moko da boki ne mo Ndjura lobby concert wana eza pour soutenir ba déplacement de guerre oyo baza ko souffrir na Goma kuna bitumba air nyonso. Et voilà, nous sommes déjà presque na suka ya émission na biso. Mo Ndjuri et mot de la fin et ba publicité na peu na concert oyo parce que Belgique est appelé bientôt là et bana Belgique oui ça va ngonini bana pe ya Goma ko ça ngonini par rapport à ba billet. Ouais, bana Belgique. Na yebeke boza déjà prébolé la tigre ya trop. A salaka skalwana pour kende Los Angeles a mankabino trop. Na mona ndenge bowelela ba photo na yeme azaki ne de passage. Bowelela ba photo na a swazo kitela bino na mabele. Boyambaye penza koleka. Boyamba boza la toujours motivé. Ngana kosenga gouvernement belge bocha sécurité ya malamu parce que azam mega star on biazo ko na mabele na bino pour kopesa bino esengo misombele déjà bien na yo bozala toujours wana na talibongo na Belgique wana FBI Hollande ambote na yo en tout cas na yebike mobilisation avec vous et kozala à la hauteur pour na bana Goma tozana bino ngai molobeli ya tongo bokomona ngai beaucoup de monde en live. Donc vous allez bon on a leader na mboka ya Goma comme ça pour na ko pesa bino esengo pour na ko ya ko chauffer les sous Goma ko pesa bisengo na batutu oyo bakutana na makamandenge na pesi ba dédicace na ngai moi si na nga na ndako Marie Kalanga mwana na nga Jovic vi na nga Jojo na pesi bino bambote aki maboko banki petit na ngai na lilayo mingi oza awa sans oublier dada wa taifa mère na ngai JK TV la chaîne pas comme les autres bo s'abonner massivement tous les gifts tigre chaîne na bino yango chaîne moko ya kitoko makasi Fabrice Mande l'ingénieur yayo yango wana na bosani nai bosani mutute. Voilà, merci beaucoup, merci d'abord Onyo Sobalanda qui biso et beau partager émission oyo beau liker et ba griffe Onyo à Goma boza la connecter et yemoko déjà mo lobeli ndura ko zala wana na bosanité vie na ngai bienvenue beya charge ozana posaneti makambo ya ba douane na aéroport ou bien tout et tout. Bienvenue beya ngai molobela tongo soki bo contacter ngai bo contacter JK TV na ko komisa bino et pas viens bienvenue beya les grands déclarants kuna na aéroport mutaleki azate. Voilà, merci beaucoup et ceux qui boivent na poste ya bienvenue Béa et bon contacter Karajika TV News wana bokozala directement et pas na yemoko. Merci na Fabrice Mande ozalaki derrière la caméra. Merci na ba onyo so balinga Rachel Mande et so bolinga Rachel Mande ba on bo s'abonner te bo s'abonner massivement bo partager et bo liker à chaque fois à chaque moment là to ko tsaka ba émission na biso ba griffe nyonso monde ati. Abonnez-vous, partagez, likez bo aimer oza ba émission na bino et pour na ozo soutenir vraiment artiste oyo lingaka. Abonne-toi, partagez, likez so comme spécial, partagez et comme la tiba voisin pour que ba yo kake inonce na minute yende na ye actualité. Et voilà ce qu'ils ont besoin de te. Bye bye, à la prochaine.